Nzambe mokeli ya biloko biso apambola bino na kombo se moko ya mwana waye mobikisi na biso Yesu Kristo o Nzambe avandisi na loboko na mobali azali médiateur entre Nzambe na biso bato. Nazali kotondo Nzambe tata Yesu Kristo botondi. Yepe azali tata na biso pona libakuli ye apesi ngai mwana waye po ete nakoka kosolola na bino mai matali lilobali ya ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Lilobali ya Nzambe elobi nini. Eyano na mutuna mwa biso ya lelo ezali pona bae balingaka Nzambe ya solo pe lilobali ya ye. Ezali pona baoyo balingaka mboka na bango. Tolingi ete tolendisa, to encourager bao balingaka Nzambe ya solo pe balingaka mboka na bango po ete bakoka kobondela Nzambe contre banguna ya mboka na bango. Mutuna mabiso ya lelo ezali boye. Est-ce que boyebi ete ezali disponible à kosambela contre banguna na mboka na yo? Savez-vous que c'est disponible de prier contre les ennemis de votre nation? Est-ce que boyebi yango? Et yano ezali simple, ezali ya solo. Oui. Ezali disponible yo ezali disponible et yenge bene ali lobanzam o sambela contre banguna na yo pe o sambela contre banguna ya ekolo na yo. Bandakisa ezali ebele na kati ya lilobali ya Nzambe. Soko tali vi ya David na psaume mais okomona yango ba exemple ezali makomi mazali ebele o ezoko supporter pour elaka wana ya Nzambe. Oui, ezali disponible eyenge bene na lilobali ya Nzambe o sambela Nzambe mokeli Nzambe ya solo contre banguna na yo pe contre banguna ya mboka na yo. Nzambe o azali Nzambe ya bosemu, Nzambe ya justice po ete ye a exercer ba jugement na ye likolo ya banguna na yo pe likolo ya banguna ya mboka na yo. Ezali disponible. Pona nini esengeli yo obondela Nzambe contre ba ennemi na yo pe contre ba ennemi ya mboka na yo? Biyano ezali ebele na mutuna mona. Ya eloko liboso sengo yeba ete Nzambe ye moko garantie ona kati ya lilobali ya ye. Na kopesa quelques raisons awa. Raison oyo yozo esengeli yo obondela Nzambe contre ba ennemi na yo pe contre ba ennemi ya mboka na yo ete yo olingi ete Nzambe ya justice ye azala impliqué ya situation ya mboka na yo. Na bo salelaka nguya na ye oyo eza na ndelo te po confondre bana oyo babotami mbotama ya mabe ya Zabulu oyo bazomi mona ke bango baleki makasi yo ke pa Nzambe ya bokasi bonso po ete a confondre bango. Raison mosusu ezali nini? Po ete losambo ezali na nguya. Nguya ezali na losambo. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Beaucoup de temps on a Jacques chapitre 5 verset 17 p 18. Raison mosusu ezali nini? Justice ezali awa osete na se otozali justice bosembo ezali te, justice ezali te. Bao bazana makasi, bazana bambongo, bazana moyen, bao bazo dominer sur le corps, bao baza faible. Okokene na tribunal. Moto azali faible, ya gagné. Ya zana raison. Mais le col azangi makasi. Nazo ba makasi na ba moyen, na position, ba pesi moto mususu wana raison. Ba condamné innocent. Mais et le col senge boye ba parce que Nzambe mokeli. Ya zali juste juge. Ya talaka te o azana position boye, o aza songolo pakala, ya zana mbongo azabu. Non. Biso ban so liboso tozali égaux. Dieu ne fait point exception de personne. Natina wana esengele koyeba ke awa ose ata injustice ezali. Ata ko justice ezali te. Mais tozali na
seul juge oyo azali juste ezali nzambe mokeli. Yango wana yo moto moko akoempeshe yo te okende epa na ye osolola na ye mayema tali yo moko mpe mayema tali mboka na yo na bosengaka ye aexerce bajugement na ye likolo ya baennemi na yo, likolo ya baennemi ya mboka na yo. Nzambe mokeli azali juste juge. Dieu le créateur est le juste juge. Il ne fait point exception de personne. Il y a talaka aspect ya bato te. Mais na lingina benda mwa matoi mabino yambo ya ke yo sambela pana ba besoin na yo moko personnel. To sambela pana ba besoin ya ekolo na yo. Na lingina partager na bino ba fungola to ba clé biblique mitano. Oh yo ko appliquer yango pona ko zwa eloko epa nzambe selon liloba ya ye, selon mokano mwa ye. Yambo to sambela esengele oyeba po appliquer ba clé wana ko appliquer pona vi na yo eloko clé ya liboso to fungola liboso esengele oyeba pe ko sale les anines esengele oyeba eloko eza disponible yo lingo sambela pona ozana besoin to lingo bala ozali mwasi to mobali. Est-ce que libala eza mokano nzambe ba promesse ezali wapi? Tango yo moni yango promesse wana o nzambe alaki est disponible. Donc vous devez connaître ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous devons aller dans la parole de Dieu pour découvrir auquel le banzambe pour découvrir o nzambe a rendre yango disponible. Tango yo yebi yango o nzambe alobi to nzambe asali to alaki oyebi déjà qu'ils sont disponibles. Et clair ami balé fungola mi balé sengo yeba po salela ndenge nini okozwa eloko yango nzamba pese la ka oyebi yango moni yango eza na Biblia ndenge nini ekosalama na bomoi na kondima esengeli ondima littéralement na liloba ya nzambe c'est être pleinement convaincu de la promesse de Dieu. Fungola ya misato sengelo yeba po appliquer qu'en faire l'ayant reçu yonde comme bali besoin no olingo za mwasi okena liloba nzambe otal o nzambe asa garantie ngezali okozwa ngondeni esengeli o croire na la promesse aux yeux action aux yeux mwasi osala mwasi ngonini obandi ko tuta mosala ko tuta kai ovimbisa kai c'est ça o sambela nzambe apesone mwasi po beta lokola nyoka non et comme une contrefaçon voilà. Donc quand faire les gens reçus, ils ont besoin, vous l'utilisez pour ce dont vous avez besoin. Clé à mine. C'est un peu ça là. Et c'est un besoin, on a un désir, il faut qu'ils la parallèle, ils sont en harmonie. Et c'est un peu bon, ils garder les besoins, ils ont un désir, ils ont un équilibre. Et puis besoin, ni clé à mitano. Oui, c'est un peu tout ça là. Vouloir to kolinga ya nzambe eza soki nzambe alingi eloko nzambe azana makoki ya kokokisa yango so nzambe akoki kosala eloko cela veut dire qu'alingi pe asala yango. Donc nous devons reconnaître que Dieu est non seulement capable mais veut accomplir chaque promesse énoncée dans sa parole. Le sambo zanini, c'est quoi la prière? Le sambo za ko ganga to ko senga ya moto epa nzambe mokili. Ngai na bino to yebi ete nzambe mokili asambelaka te. Batonde basambelaka. Biso batonde to sambelaka. Ba mibali na basi biso to sambelaka po ete nzambe apesa biso maeto zangi. To sambelaka ye to kende pa na ye po ete apesa biso oto zangi. Voilà. Ko sambela ezali ko kamata nzambe na maloba maye ye alaki alobi eloko moko oke pa na ye po ozole mese po eta sa kokisi yango. Donc prier c'est prendre le vrai Dieu au mot ou à ce qu'il a dit, fait ou promis dans sa parole. Alors po oyeba eloko nzambe alobi to asali to alaki esengeli kotanga pe koyekola liloba ya nzambe yango nde kolingisa oyeba. Sans boyebi ya liloba ya nzambe ekozala pasi pona moto asambela malamu eyenge bene na liloba ya nzambe. Le sambo ya bato ebele
ezwaka biyano te epa nzambe ya solo po ete bato bana basambelaka te eyenge bene na mokano to eyenge bene na liloba ya nzambe. Bibilia oyo toza nango ezali liloba pe mokano ya nzambe ya solo. Pona nini esengeli o adresse okene na balosambo na yo epa nzambe se moko ya solo contre ba ennemi na yo pe contre ennemi ya mboka na yo. Biyano ezali ebele na mutu na moi kasi na koyebisa bino na kopartager na bino quelques-unes. Raison ya liboso ezali ete nzambe mokili ye moko a garantir elaka wana na kati ya liloba ya ye. Okotala vie ya David aza kosambela mpo nango nzambe azo koexauce ezali disponible okoki mpe kokroire mpo na yango. Ancien Testament ezali mpo na instruction na biso. Raison mosusu etumba na biso ezali na mosuni na makila te. Etumba na biso ezali contre ba milimu mabe ba les esprits diaboliques. Kotalaka aspect physique te, mais il faut tendre beaucoup plus aspect spirituel. Natina wana yango tokende na losambo epa nzambe. Raison mosusu ezali nini? Nzambe o se moko ya solo asalaka makambo ya minene o pe eleki mutu mayele asaka makambo ya kitoko koleka. Tina wana tozokende pa na ye. Raison mosusu ezali nini? Raison mosusu ezali oyo tozokende pa na ye na balosambo po contre ba ennemi na biso mboka na biso ezali po ete nzambe mokeli akoki ko rendre sans effet toute arme forgée contre vous et contre votre pays. Complot nyonso mabe nyonso munduki tonino basali contre mboka na nzambe azali capable ya ko rendre yango sans effet. Raison mosusu ezali nini? Nzambe mokili azali na pouvoir, azali na capacité ya ko déjouer complot nyonso oyo ezali fomenté contre yo pe contre mboka na yo. Raison mosusu tokende na losambo epa na ye contre ba ennemi na biso ezali nini? Po ete nzambe mokili azali capable, azali na pouvoir, na puissance à ko anéantir, à ko réduire à néant ba projet nyonso tout diabolique ya munguna to ya banguna contre yo pe contre mboka na yo. Nzambe azali capable ya kosala yango. Nzambe mokili azali capable ya ko confondre ba ennemi na yo, ba ennemi ya mboka na yo. Bato oyo babotami mbotamo ya mabe ya nyoka, les gens qui sont nés de la mauvaise sémence oyo bazoko orchestrer bazoko sala makambo po ete banyokola yo, banyokola mboka na yo to ba détruire mboka na yo. Raison mosusu ezali ete nzambe mokili akoki kosala infiniment au-delà na nyonso ozosenga mpe kokanisa. Wana ekomami na Ephésiens chapitre 3 verset 20. Or à celui qui peut faire oyo akoki kosala na nguya eza ko agir na kati na biso infiniment au-delà na nyonso oyo tokoki kosenga mpe kokanisa. Soko nzambe mokili akokaki kosala au-delà na nyonso tozosenga pe kokanisa elingi ezala fantastique. Kasi liloba nzambe elobi ete nzambe mokili akoki kosala infiniment au-delà na nyonso oyo tokoki kosenga pe kokanisa. Na tina wana ezali moko ya ba raison to moko ya batina oyo tozokende epai ya nzambe mokili po ete toyebisa ye ba besoin na biso oyo tozangi, koyebisa ye oyo mboka na biso ezangi. Tokokende epai na mpo koyebisa ye na losambo. Esengeli to éviter l'inquiétude pour la situation en mboka. Au lieu que passer temps na ozo komi inquiété, ko s'inquiéter pour na mboka na yo, esengeli osala le contraire. Kende pa nzambe mokili. Ofungula motema mwa yo. Osopa. Oyebisa ye maye mazoleka. Et puis oyebisa oloko nini olingi asala pour na yo to pour na mboka na yo. Philippiens 4, 6, ezoloba yango. Ko imate, ne vous inquiétez de rien. Mais na nyonso esengeli oyebisa, o fait connaître oyo zangi na nzambe mokili. Osango ndengeni na balosambo. Nous ne devons pas nous inquiéter de la situation de notre pays, mais nous devons plutôt faire connaître le besoin de notre nation à Dieu.
comment allons-nous faire connaître nos besoins à Dieu? Tokoyebisa nzambe, toko faire connaître na moyen nini? Philippiens 4, 6, et ebisi biso yango. Philippiens 4, 6, c'est le but que te faire connaître ba besoin na biso. Oh, to zangi. Ya biso moko to yebisa yango pa nzambe. Ndenge moko po to sala pona mboka na biso. Yo yebi besoin mboka na yo. Yo ko ne pa nzambe yebisi besoin mboka na yo e pa na ye. Pe o yebisi eloko nini olinga sala. Akosala yango po na yo. Toko sala, toko faire connaître ba besoin na biso na nani? Na nzambe mokeli. O eloko to zangi to yebisi ye. O mboka na biso ezangi to yebisi ye. Tango to sambela. Esengeli to sambela eyenge bene na mokano ya nzambe pe na kondima. Ezali très important. Parce que bato eike basambelaka mais basambelaka te eyenge bene na mokano ya nzambe pe basambelaka te na kondima. Yesu Kristo ateyaki bayekoli baye na évangile ya Marc chapitre 11 verset 24. Alobaka na bango nini? Verset 24. Na tina wana nazoyebisa bino nyonso oyo bokosenga na losambo bondima ke bozwi yango nde bomoni esalami. Bato mingi lelo bango bazozela bamona nano nde nsima bandima te. Mwana nzambe atei ndenge wana te. Mwana nzambe alobi na tina wana nyonso oyo bokosenga na losambo na bosambelaka bondima ke bosili kozwa nde bomoni yango esalami. Tout ce que vous demanderez en priant selon la parole de Dieu, en croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Pas l'inverse. Soki tolingi ke nzambe ayoka biso esengeli tobondela to tosambela eyenge bene na mokano ya nzambe. Yesu Kristo alobi lisusu na Matthieu, tokende na évangile ya Matthieu chapitre 21 verset 22. Nyonso oyo bokosenga na kondima na losambo bokozwa yango. Alobi tout avec distinction, tout selon la parole de Dieu. Nyonso oyo bokosenga na bondimaka na losambo bokozwa yango. Tout ce que vous demanderez avec croyance selon la parole de Dieu, pas la prière, vous le recevrez. Et sengeli to sambela eyenge bene na liloba ya nzambe, eyenge bene na mokano ya nzambe. Soko tolingi ke nzambe mokeli ayoka biso esengeli to bondela, esengeli to sambela eyenge bene na liloba ya ye. Na utako yebisa bino na ebandela ke pozwa eloko epa nzambe mokeli. Esengeli oyeba eloko ezali disponible à partir de liloba ya nzambe. Soko olingo yeba eloko eza disponible, il faut que na liloba nzambe. Avant yo sambela ok na liloba ya nzambe oyebi besoin na yo. Besoin ezali eza musala. Ok na liloba ya nzambe. Est-ce que kozwa musala eza mokano ya nzambe? Tango ke kuna omoni mokano ya nzambe eza ete moto asala musala. Nzambe alobi moto asalaka te alia te aza na droit kolia te. Il faut sala. Nzambe atiaki Adam na Eve na jardin kuna po ete basala musala. Alors, c'est ça. Il faut découvrir ce qui est disponible. Sengeli okende na liloba nzambe découvrir loko eza disponible eyenge bene na liloba ya nzambe. Tokende na 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Totanga verset 14 p 15. Tozali na assurance epai ya nzambe mokeli. Ete soko tosengi eloko eyenge bene na mokano mwaye. Na eyenge bene na mokano ya nzambe mokeli. Ye nzambe mokili azoyoka biso. E soko toyebi ete nzambe mokili azoyoka biso, eloko tosengi ye, eloko tosengi, toyebi ete tosi deja kozwa eloko wana tosengi ye. Voilà. Toyebi ete toza deja na oyo tosengi ye nzambe mokili. Pona kosambela eyenge bene na mokano ya nzambe. Esengeli liloba oyo ezali mokano ya nzambe evanda na kati na yo, na kati ya mayele mayo. Tango yo oyebi eloko liloba nzambe elobi sur tel sujet, tel problème, to eza besoin na yo, oyebi yango. Alors,
okozwa siko action parce que oyebi déjà disponible pourquoi pozwa ba résultat ozozila. Alors tant yo ozosambela nzambe mokili po ozo revendiquer ba ressources oyo ezali disponible na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo na bondimaka yo ozala nguya ya nzambe komonana et puis okomona pe ba résultat positif o nzambe ako accorder na ba losambo na yo parce que ozosala exactement volonté na ye. Tokokena kati ya liloba nzambe po totala ndakisa oyo ezali disponible oyo tokomona d'une manière pratique ezali losambo ya roi Josaphat oyo asambelaki contre banguna ya mboka na ye oyo bayaki mpo baatake ye. Okoki kosambela mpo ete nzambe mokili aexerce bajugement na ye contre baennemi ya mboka na yo mpe contre peuple non. Roi Josaphat asalaka yango. Besoin ya Josaphat ezaka nini? Besoin ya roi Josaphat ezalaki ete nzambe a exercer ba jugement na ye contre ba nation misato ya ba ennemi oyo bayaki po ba attaquer. Toke na livre ya 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20 tokobana na verset 1 tina 7. Sima wana bana ya Moab pe bana ya mwana ya Amon pe na baoyo ya Maonite batambolaki contre Josaphat po babundisa ye. Verset 2. Baye ko pesa sango na Josaphat. Na bolobaka na ye bato ebele, une multitude nombreuse bazoko ya contre yo depuis l'autre côté ya Mai, depuis Syrie pe bazali wapi? Bazali na Hatsatsan Tamar o ezali En-Gedi. Verset 3. Réaction ya Josaphat des Akinini. Le banzam le dit dans sa frayeur, Josaphat a salinini à se disposer à Luka Yahweh, Jéhovah. Jéhovah, Dieu en relation avec sa création, a publié Gênes pendant Juda Mobimba. Yazaki roi à Juda. Yazo organisé prière intensive compte tenu de la situation Yamboka. Ba ennemi, 3 nations différentes. Bazo attaquer Juda. Verset 4. Juda et Sangani pendant qu'on invoquait nani? Pendant qu'on invoquait Jéhovah, l'Éternel. Et baruta ki bato baruta ma ville ndenge na ndenge ya Juda pendant qu'on ya koluka Yahweh, l'Éternel. Binonanga toyebi ete nzambe aza elimu pe azali esantu okoki kosimba ye te okoki koyoka solo na ye te. Dieu est esprit, mais nzambe aza esprit asali ete a révélé volonté na ye sous forme de mots ekomami Biblia na botangaka tokoki koyeba ye. Donc biso po toluka Yahweh nzambe ya solo tokoluka à travers liloba ya ye. Verset 5. Josaphat a se présenté dans katikati ya assemblée ya Juda pe à Jérusalem na ndako ya Yahweh liboso ya pavé ya sika. Verset 6. Ya lobi Yahweh nzambe ya batata na biso, nzambe ya tata na biso. Ezate ke yote nde ozali nzambe kuna na likolo. Et ezate ke yonde ozwa ko dominer likolo ya ba royaume nyonso tout ya ba nation ya bikolo. Ezate ke yonde ozali na loboko na nguya pe makasi oyo moto moko ta ko résister. Azobi na Yahweh nzambe, n'est-ce pas toi, oh notre Dieu? Yonde moto bengani ba habitant ya mboko liboso na Israël pe opesi yango na opesi yango seko na postérité ya Abraham o aza kolinga yo. Bandimi lelo tozali bana ya Abraham, tozali postérité ya Abraham parce que toza ba croyant. Donc promesse bilaka oyo nzambe apesa yango mpona Abraham biso tokoki kokroire mpona yango. Sikoyo tokene na verset 10 ya 2 Chroniques 20.
Autant à verset 10 à 12. Verset 10. Tala sikawa bana ya Amon pe ya Moab na bao ya ngomba ya Sei. Oye pana bao yo lingisaki biso te. Tokota tango Israël autaka pe autaka na autaka azako ya na apata Égypte. Ba se détourner na bango. Ba bomaki bango te to ba détruire bango te. Roi Josaphat azo rappelé na Nzambe mai masalamaka. Mutuna na ngai pano yango. Est-ce que mboka na yo? Yango nde bandaki ko détruire banguna na bino ya lelo? Ba bazon ko na bino lelo? Bino nde bo bandaki bango? To bango nde ba bandaki bino, bango nde ba attaquer bino, bango nde ba envahir bino. To bango nde ba yokani, ba se liguer pour ba détruire bino, ba détruire mboka na bino. Voilà, ils ont raison munene. So bango nde ba bandi. Mais bino nde boko kende pa Nzambe mokeli. Bo yebisi situation yango. Et puis bo sengi na Nzambe mokeli a exercer ba jugement na eliko banguna na bino. Roi Josaphat a osala ngwawa. Tanga verset 11, to tanga verset 11. S'il vous plaît. Habitala bango bazo récompenser biso. Na boyaka po ba benga na biso na héritage na yo. Oh yo opesi biso yango. Mutuna ngai pana yango mboko yo zali. Yo botama wana ndenge nini? Okomaka mukane pa Nzambe po botama na mboka wana? To Nzambe nde alingi ko botama na mboka wana. Bo mabele ya mboka wana. Nzambe apesa ona nani? Apesa ona yo na ngolu na ye. Na bolingo na ye. Ezali responsabilité na yo. Po ojui na nyonso ye Nzambe atie na kati ya mboka na yo. Toke siko na verset 12. Bolanda très bien à verset 12. Il y a un besoin, il y a roi Josaphat et pas Nzambe. Alobi nae, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Oh Nzambe nang biso. Yoko exercer ba jugement na hotel likolo na bango. Bango banani. Ba nation mi sato wana. Oh ba zoya po ba attaquer Juda. Po ete tozali sans force liboso ya bato e belo ba zoya contre biso. Toyebi eloko tokosala te. Kasi miso na biso ezali kona yo. Roi Josaphat alobi na Nzambe mokili. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Yo okosala oko exercer ba jugement na hotel kona bango. Ezali disponible pour na yo, pour na mboka na yo. Même chose Josaphat asalaki lelo lokola Ancien Testament pour notre instruction. Vous pouvez croire. Ils allaient disponibles pour être Nzambe à exercer le jugement na ye, likola ba ennemi ya mboka na yo, likola ba ennemi na yo. Résultat nango, ya prière à Josaphat, et ça dans verset 22. 2 Chroniques 20, verset 22. Tango babandi ko yemba, kokumisa Nzambe, Yahweh, Dieu le créateur, Jéhovah en relation avec sa création, a-t-il embuscade contre bana ya Amon, pe ya Moab, pe contre Bao ya mboka ya ngombo ya Seir. O bayaki contre Juda. Basale nini? Ils furent battus. 3 nations hein, battues. Nana sali yango za Yahweh. Mais nana sengaki ke Nzambe asala ngo pona bango. Asengaki e pa Nzambe. Josaphat nda sengaki e pa Nzambe a exercer ba jugement de quoi ba ennemi. Nzambe ayebi comment akoko exercer ba jugement na ye. Beaucoup ko tanga 2 Chroniques 20 en entier pendant binomoko botala nenge makamo masalama ki comment Nzambe a répondre positivement na demande ya prière na ya roi Josaphat. Soki mboka na yo ezali dominer na banguna bayo. Soki mboka na yo ezali opprimer na banguna bayo. Na kopesa wa quelques exemples ba besoin pour lesquels okoki kobondela Nzambe eyenge bene na liloba ya Nzambe. Ezali responsabilité na okosambela pona ete pour mener vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Okoki kosambela pona intégrité territoriale, paix, souveraineté effective et absolue. Ya mboka na yo. Ezala une réalité. Okoki kobondela pona
que nzambe mokeli a exercé ba jugement na likolo ba ennemi ya mboka na yo ezali disponible. Okoki kobonda po ete kimia la paix et le droit et la justice ezala une réalité quotidienne et manifeste mpona bato banso ya mboka na bino. Okoki kosambela po ete Yahweh nzambe to Dieu le créateur a réduit en néant battaque to ba complot physique pe spirituel à monguna contre mboka na yo. Okoki kosambela po ete nzambe mokeli akoka ko venger makila ya ba innocent ya ba compatriote na yo oyo sopani pe ezo ko continue ko sopana. Nzambe ayebi comment akoko venger yango, mais yo il faut que ne pas na ye. Okoki kobondela ye po ete yo koka ko jouir pleinement na ba ressources nyonso oyo nzambe mokeli atie yango disponible na mboka na yo. Okoki kobondela ye po ete ye nzambe mokeli a assuré protection divine ya mboka na yo pe ya peuple na yo nyonso ezali disponible. Soki mboka na yo ezali attaqué to eza dominé na ba ennemi na bino, bokoki ko faire connaître ba besoin ya mboka na bino et pas nzambe mokili. Na losambo na yo ya mokolo na mokolo okoki kosambela pona ba besoin ya mboka na yo, kosambela contre ba ennemi ya mboka na yo. Donc ba quelques besoins okotiango na ba prière na yo personnel yango que chaque jour ozo sambela pona ngo okosambela nzambe mokeli po exercer ba jugement na ye likolo ba ennemi ya mboka na yo. Okoki kosambela nzambe mokeli po ete exercer ba jugement na ye contre sur motu nyonso to ekolo nyonso ezo meka ko toucher na intégrité territoriale to na souveraineté effective et absolue na mboka na yo. Okoki kosambela nzambe mokeli po ete réduit à néant ba attaque nyonso to ba complot nyonso physique to spirituel ya monguna contre mboka na yo. Okoki kosambela nzambe mokeli po ete a venger losambo na mokolo moko po ete a venger makila ya ba innocent ezo sopani ezo continue ko sopana na mboka na yo. Donc ezali disponible ko sala maso mana parce que ezali volonté ya nzambe. Yo okosenga te na nzambe ezate kozo kene panza kosenga que a exercer ba jugement na likolo ya ba ennemi. Kasi yo zo remercier ye po ete asili déjà ko exercer ba jugement na ye likolo na bango. Tozo ko remercier nzambe po ete pona misala miye nzambe asala na kati ya Kristo na kati na biso à cause des œuvres accomplies par Jésus-Christ. Tozo remercier nzambe po nzambe déjà se akokisi bilaka biaye pona biso moko pona ba besoin na biso et puis pona ekolo na biso. Tosambela kolo nzambe mokeli ya likolo na sena biloko biso naza kopesa merci po ete yo nde opesa biso mabele ya mboka na biso pe ezali mokano mwa yo po ete tokoka kojouir pleinement na ba ressources nyonso otia na mboka na biso. Kolo nzambe napesi yo merci po ete osili déjà ko exercer ba jugement na yo likolo ya ba ennemi ya mboka na oyo bazali contre mboka na biso. Na remercie yo kolo nzambe po osili déjà ko réduire à néant ba action nyonso ya ba ennemi na biso na bozikisaka ba plan na bango nyonso tu ya mabe ba plan diabolique basali contre mboka na biso ezala butu to moi bakutana na nzela. Merci mi kolo nzambe po ete yo moko ozo assurer protection divine ya mboka na biso pe ozo assurer protection divine ya peuple na biso. Na tondi yo botondi pe na pesi yo merci po ete osili déjà ko venger makila ba innocent na mboka na biso ezo sopana oyo esopani pe ezo continue ko sopana. Nzambe mokeli tata ya biso ya likolo tata Yesu Kristu na pesi yo merci pona accomplissement ya bilaka biye pona bénédiction ya peuple na yo ya mboka na ngai na kombo ya solo pe ya elonga ya mwana wa yo mobikisi na biso Yesu Kristu. Amen.